Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Banakin, bonjour Banapoto, Bana monde entier. Donc désormais Bokamoité, Nabi Kabatubeta moment à Bokamoa. Et ça y a 33 degrés, commis à Andeni donc à Tobeta Masolo une nouvelle chaîne. Les amis TV de Papi Mokoto. Donc ils ont une initiative moi ya bana Matongé, bazal lelo na match à bana Kasavubu contre Matongé. Donc ils ont par rapport à l'image. Donc, tout le monde a une nouvelle chaîne d'Abisso quoi. Donc, les amis TV de Papi Mokoto. Donc, Papi Mokoto. Donc, aussi, il y a bien vraiment comment on a vraiment dans le terrain contre haut. Donc, ça est vraiment bien. Donc, on a peine quitter sur le terrain par rapport à l'image. Dans le bandeko, tout sur la bango, karandenge zalaka. Voilà. Comment est-ce Dinambemba. Dinambemba. Donc, oui, n'a pas rien à casser. Vous pouvez pas la matongé. On a pas les amis de Matongé. Les amis de Matongé. Ok. Dans les amis de Matongé, soutenir la Matongé. Donc, j'espère que Papi Mokoto, non? Il y a Papi Mokoto, président de Bisso Papi Mokoto. Donc, ils ont cité président de Bino Esika. Donc, les amis TV. Et donc, voilà pourquoi on a quitté sur le terrain. Pour la bête à ma soeur, on a Bino Bana Matongé, Bino Boyebi Papi Mokoto, Mingi. Donc, on l'a pour la cité na Bisso. Bon, pour la site, on a plus encore chance que Bosso va nous causer le quoi si comment la situation à Botami faut voir qu'il est va fleur quoi. Donc qui cale Bosso, Zamba Songango. Donc et balamukimomba. Merci, c'est gentil. J'espère que Nabi Kozamo Batonomi Balemisa Tulibanda, Wambote Sala bien. Bon, pour la mbote na banana na yemo président na Bisso Papi Mokoto et puis na fondé na Bisso Jomo Dango. Représentant Abisso Bogos, Christian Bogos, et puis on a Junior Madé da Ressembleur. Donc, c'était là le télé, Ken, donc, tout, merci, c'est gentil. En tout cas, voilà, tu continues à intervenir des alaka. Papi Mokoto, donc j'espère que mon a boulé les camalamu. Tous attentifs, nous sommes tous ah bonjour, mamie. Bonjour. Bonne année. Afi Mayona. Afi Mayona, oui, na part yanine parce que tout bien ils ont des équipes. Naza les amis de Matongé, na pour les amis de Matongé. Soutenir bana Matongé derrière le rôle en moi la Matongé non soutenir bana Matongé. Na oui Papi Mokoto non. Oui, na oui Papi Mokoto président na biso président jeune quoi. Oumela. Donc président na bino zuli kanisimo ya malamu, ya aussi la site Oyo, les amis TV, les amis TV, nouvelle chaîne. Je sais pas qu'est-ce que tu penses. Pour la chaîne parce que la chaîne bino bana Matongé na sepeli makasi pour na site na biso donc et que kaliboso to bois que les ba fleur quoi et réussir et ça biso bien quoi lelo j'espère que donc tu abiso tu es pour nous soutenir bana Matongé pour na yosko match lelo vraiment combien on bet ah na la posa to chata 4-0 hein 4-0 hein en tout cas merci c'est gentil moi ba mbote batel bana des alaka ka moi oui na pesi bande ko na ngai ya les amis de Matongé au bazar poto na pesi na nous président na biso Papi Mokoto ba bisou ebele Jomo Dango na pesi Ken Bokwe na pesi Stella na pesi Bogos na pesi Junior Madeda bango nyonso tout na linga bango mingi ba bisou. En tout cas merci c'est gentil. On continue toujours, to continuer kakali no mo que mon Seigneur. Yo bongo langa yi to continuer ka ba na badon. Ba bi Matongé tout ça ba tante na kitoko ba maman est bien, ba jeune fille est bien donc ah non mon naokraki ka bonjour mamie. Bonjour. Bonne année. Bibichibola maman trésorier. Bibichibola maman trésorier. Bibichibola. To ye awa na paria to ko soutenir ba na Matongé na match lelo. Pronostic na yo pour na le match lelo combien? Match lelo na mona to gagner ba. Le quoi retour et ça se te mis bon non moi to gagner bon ma casse magi ngata choque le ko mais na yebike et les KO yo beta na beta ya nzango te nzango on ça part nzango pas nzango en tout cas merci oyo eza chaîne ya Papi Mokoto déjà site mon frère Sika il faut moi qu'est-ce que tu penses ko lo bani ko lo ba malamu pour na site o kende liboso parce que o eza le quoi ouverture de préférer tout ça là à jour lelo un match entre bana Kasavubu na Matongé donc lo ko lo ba bien pour na site o kende liboso ya Papi Mokoto j'espère oyebi. Bon, on appelle sinon bonjour na président na Papi Mokoto na yebi chaîne ekende liboso na kombo ya apôtre Gilles Bumba na yebi ki otia le bourg la ba prière na biso ekende liboso makasi.
Merci, c'est Pelimo Bombote, non rendez ça moi genre. Bon, on a pesi mbote nangai na ya nanga jolie pour la forme Lélix, na pesi ma copine na pitu makaya Nadine Siasia, na pesi ma mbote mingi. En tout cas, merci beaucoup. On continue toujours. Sylvanderson, Babi Sylvanderson. Donc rien à dire. Ok, merci. Donc, mais du moins, bah, il soutenir l'équipe na bango. Et bah, na matonge. Bonjour. Bonjour. Diane Kitutu. J'espère que soutenir l'équipe. Les amis de Matonge. Ok, merci, c'est gentil. Bonjour ma belle. Bonjour. Adège Lutete. Adège Lutete. Là, c'est besoin de bakama lo bama lamu pour na site o. Donc toi la match na biso awa retour. Pambola boire ta ba flirte pour na site na bino, ya papi mon côté président na bino. Donc et que liboso. OK, merci. Merci beaucoup. On continue toujours alors, même Te. Ouais. Na koma una nazo neno match now. Honorable Poussana. Moi, c'est toi la moukaté, toi, bien chercher. Ya Willy. Assez. Merci. Les amis de Matonge n'ont pas de problème.
Les amis, les Kassabou, on est Bobby, les amis Tivinde Makambu, nouvelle chaîne. On continue toujours, j'espère, Bomoni, Botali match, Botali première mi-temps, deuxième mi-temps, Botala. Donc, toujours continuer, car déjà, Papi Mokoto, Bobby, c'est une initiative, Oyoko, Yakosa, la site Moroboé. Donc, autant de mémoire, on a la droiture. Donc, je dis, on a les amis TV, nouvelle chaîne, Toko Saate, tu tiens capé va titre à l'okutate. Donc, Oyoto, comme un Botala. Donc, on continue, car beau s'abonner, beau s'abonner parce que ah, vous n'allez jamais dessus. Et on va aller là. Donc, nous avons vraiment un bête à cet côté à abonner. Donc, n'oubliez pas de vous abonner ici dans les Amis TV Nouvelle Alliance. Et une nouvelle chaîne plutôt, je m'excuse. Donc, on continue à intervenir. Tous un garçon plaisir. Tu es ma solo nae. Donc, tout le monde m'a ramené à la radio. Écoute, à l'aise. Bonjour, plaisir. Bonjour, Sango. Ouais, basango vraiment ça kitoko yo. On a déjà tant on a déjà l'accès basango ça kitoko tant on a déjà na esengo sentir que muto aza sika salia ça nesengo. Donc ce ma kamoza pe bien te au mona mageta on a yebo mona longue déformé na kainkanda. Si mamboya bien. On a bozo mona madea ke muto yo makamna za bien. Sûr que mamboza bien. Mamboza kitoko makasi yo mozo mona de ndenga na za bozo l'accès que c'est bon. En tout cas, merci. On continue. Papi Mokoto, désolé dans les bons, on a ça, moi, il a tourné. Donc, tu déjà, j'espère bien mon match, hôtel déjà première mi-temps, deuxième mi-temps, là. Dans ce là, garçon, plaisir, tu béton, ma solo, bon, il va s'en orchestre. Ouais, donc, Basango, l'impérateur de la rumba congolienne, Jésus de Niance, maître du temple, donc, Kitoko Yarosaranate, Kitoko From. Merci, garçon, plaisir. Dernièrement, il s'appelle comment Robinho, non, tout à l'heure, Robinho Mundibou. Mais apparemment il y a quelque chose entre Binona et comment. Il y a mis Gaxon plaisir, ça monte kilo à Makasi donc Babilo le roi batu ba pharaon, sozo rappeler ma sola pharaon na kati ya ba marambo lisusu ya ba marambo rappeler ngo pour histoire pharaon de leka. Je parle pas de pharaon, je parle de Robinho. Ba pharaon, sozo tengela ma pharaon. Donc ma pharaon déjà les cas histoire déjà les cas sur la masolo aux importeurs sur la siko. Donc on a un temps à répondre bateau on a tipo na legina muto na kilo mon a été nga garçon plaisir na simple porte-parole mais na leki muto na zotanga pharaon na kilo. Oh là là, Peggy Walungwa, Mamoluka yango aussi sango, mais apparemment bête masolo ba générique, atangite ba comme ba générique, ba générique ko bête ezuma poana ba vie, to biso mo peto monaki abi apparemment première classe donc. Ouais donc. Tu penses pas na yo mo parce que ça générique na bino mo, ko ça générique na bino. Yo sko lobani par rapport à première classe ba vie moins, ils ont bête matende. Ouais, donc on a minute vraiment ça réaction dans la première classe ndé monte simimbo kana ndenga ko sakana tenga na gaxon milieu na gaxon na la raté na tambola vraiment donc na zo tambola partout bisika ne sona tambola vraiment na sentir que message a capté Bless créateur Ritinzel Mbidi ka ba sali vraiment makambo déjà donc ils qui toko makambo zolo ba ya ba vie faut comprendre lelo na monde la musique to comment ba frapper et ba musicien musu ba kotsa frappe na ndenga ya musique ba vie ozo mona wana za ba vie mususu ke donc à Tchaba tout moro boeke bino nde bozaka uniquement pour na kosomba ko ibaka ba vie. Maman pesa la eso mambo ba vie ba ibaka ba frapper ba kota na kata makambo. Donc mutu lengi sa te ko nga boye te ze loko nde to za na kati ya terrain awa komba ya cash biso moto zo mona eloko ezo sala makambo eloko bato ba obina ezande biso.
donc oyo eza yango wana donc makambo bavie eza makambo tokolobela yango te mpo histoire makambo wana tocomprendre na biso déjà ke bafrapper bakota na kati ya bamakambo wana donc tokolobela yango te mais générique na biso ezo se comporter vraiment kitoko partout Luanda States Panama partout monde entier babengaka nga Garçon Plaisir côté vraiment donc ça va baotindelanga bavideo nazwa bavideo ezolakisa make mosala na biso tosalaki eza kitoko. En tout cas, merci beaucoup, Garçon Plaisir. Le programme ni tous dans ce Nicolo l'orchestre. Ouais, donc le programme tous vraiment né dans le babo tous en plein studio, tous travailler vraiment, tous travailler, tous ça l'album il y a des musiciens, tous bengango. Premier soin vraiment tous vraiment na kati. Ça l'album il y a des musiciens oh et ça là on va succès te wana to bo chef vraiment. Tous bata makambu na ndenga osakana te biso na kati ya Congo wa yebisa orchestre nino eza maki erolega biso na makambu yo ya kilo ya rumba kilo ya makambu ezata biso beta ba chanson mo mona maki nzembo loko ya Mark House Damba so lobino to longwa to zonga na côté ya bato yo bisinga bato basomba ba vie Mark House nzembo na ya pamba e beta ba chanson ya ba leader rebelle bakao nzembo ya Nicolas Wakadugu donc ya koloba kutu te donc soko ke ko tangola tambola ba miki partout nga na tambola nga na voyage na tambola partout na mona ndé nzembo na betaka donc album se comportait vraiment bien mais bon c'est la première soin vraiment na zo ça tout va se préparer vraiment à conséquence. Première soin ya boromona niveau ya musala o to sali to ça vraiment musala moko ya makasi moni biso tango to sara musala to zora vraiment tant ya mona ki tant to bimisa reloko etika la vraiment ndenge papa Chéra lo bara œuvre donc kala troté bozo yango vraiment to sala mnoka musala. Merci beaucoup, Plaisir. En tout cas là je profite de l'occasion pour saluer ma grande sœur propre, ma grande sœur Chérine Nanette Sadi qui babi camarade ya Laetitia Mangabu babi bino beaucoup ma passe na Paris. Donc, je peux toujours continuer à intervenir avec Ali Nomo qui est Sylvain Anderson plus A. Ali Nomo qui est non bêta CT. On continue bêta CT. Garçon Plaisir. Oh, ils ont une nouvelle chaîne. Les amis TV. Voilà. Il y a président Papi Mokoto, Nakati Panama, c'est-à-dire Aza Geno Lelo. Asalelo romo boye nanu ba jeune belé bazana ba ida osala ba blo aboete ba jeune mingi ba lara tamsu azarane na mikili aoyaka kini soye surtout kini omona kaka aleki shaba aleba Thompson na ye asali sali ba vina ba tonga bango bino ba tonga bino lelo ozomona ke isenga na ba jeune photo bulaka tant moni président Papi Mokoto président bana tu ya matonge na kata pana mana tina Kinshasa awa azu ide oyo ke ya osala les amis TV. Nouvelle chaîne. Nouvelle chaîne, Aza vraiment muto photo tout féliciter, tout pessayer, bah félicitations et belé donc nouvelle chaîne il faut ekende vraiment liboso. Pour s'abonner. Les appels chaîne moi y a pas batendre tout le monde ba chaîne monsieur Zalaki. Ba rocha titre yoge logo kota na kati boye logo te mais ce qu'on a kati ya chaîne vérité on a moni ils ont manqué so ba Garçon Plaisir alobaki boye koti na kati ya chaîne hôtel marqué Garçon Plaisir alobaki boye biso awa to tiaka ba titre ya solo ba titre lokutete en tout cas bo s'abonner bo zala décider donc mam to lobi a mam to ko mape wana les ateo Garçon Plaisir a beta ki sa ya na kindoki donc ça bonté le biso a to na droiture donc ba responsable bo banga la bien ko s'abonner te bo s'abonner parce que a bo za décider miso sanini absolument ba sanini wana te ba santa buso ki bani biso atolobela mambo za na droiture en tout cas pour s'abonner Papi Mokoto donc vraiment coup de chapeau à toi donc vraiment merci. Ouais donc chaîne yango vraiment nazo senga na batu ba s'abonner vraiment na chaîne oyo donc ça vraiment na makambo kitoko bozo ba makambo news tout ya politique bozo ya musique ba non ba makambo news tout eza na kati ya chaîne oyo vraiment. Pour ngai vraiment na ngana sinalika batutu donc tout à l'heure tout ça bongo lelo na kati ya ville moni sali mo temps vraiment artiste Ferrigola l'impérateur de la rumba congoliano abeta ville moi kala yo kasi bien baba ki bazo pa production famille zati biso to orchestre to na kilo ya makasi donc to likolo donc biso royate le roi kwanga na lipa mbala moko yeke au produire ferré donc soko yé pour produire ferré faut à la likolo ya likolo ebike na caché moko ya bien. Pour les artistes, moko boyo akoya ko beta ba concert bibeta beta te ke pour la visibilité ba to ba mona ekate. Il faut y a vraiment les na bureau solo na DG Blaise Polo ou solo li ma news tout normal à solo na artiste ke tala boy au beta jour boy. Donc biso ça bon. Donc lelo vraiment to na ville ça bongo clôture ya ba vacancier, c'est-à-dire toujours bien que ça vraiment tous les vacanciers au Batsana Kati Kinshasa, lelo tout ça bongo na poulet chaud. Derrière restaurant Aldar na ville wana donc tozala wana vraiment à partir déjà de 20h to ben si bana tout ya poto bazana kata Kinshasa boya wana vraiment ebele boya ko tala biso.
tout cas, merci, garçon plaisir, la présence Nayo. Ça me va droit au cœur, donc quand on est à la rate. Ouais, donc ndenge ezalaka kaka soki natali côté ya Suisse napesi mbote epai ya Claude Lukeba Kweno Switzerland, donc c'est-à-dire beauté ntina kati ya poche Claude Lukeba Kweno napesi bambote esika azali na kati ya Suisse, so totali sikoyo na kati ya Panama Odilon Mampuya exemple à suivre oyo vraiment baza bagene oyo lelo toujours respecter bango ndenge lelo ba Papi Mokoto basali idée que lelo asala la nouvelle chaîne les Amis TV Odilon Mampuya peke aye na kati ya kini asali manque a créer boutique pour alongola moi chômage na kati ya bagene asali boutique engagé bagene ke bagene fo boutique kuluna fo boya bosala wa donc bateau tous na bango pour ça na mboka bango wana pour ça bateau te bayaka o shaba fiesta te oti poto yaka pa ma bateau na shaba na fiesta te bon to ça bateau ba Papi Mokoto ba Odilon Mampuya donc bateau tous na besoin na bango wana en tout cas bino batapoto ba otonga bino ba boyo sala ba aventure ba otonga bino. Donc yango wana vraiment donc bana tu ya pa na ma garçon plaisir yo muta makambo c'est-à-dire opesi malamu moni malamu opesi mabe moni mabe donc bana tu ya pa na ma John de Grace garçon ya pa na ma Brigitte Wabi tata mwasi ya bana donc na pesi bambote siko zali na musika bana tu ya poto otu bolinga garçon plaisir Glody Kizamba e Kanja Dami Datoko bilamba e belé mbongo e belé na pesi mbote pe pa fiston ba la bossa za déjà na kati ya mabele donc tout à l'heure tozo kutana na ndule tozani na ndule venanga le véritable code mondial ya Willy Musheni on vu nanga ya kati wana na benga ke papa na benga yesu vete singa garçon plaisir ko benga nga souvete ko benga nga vete nga na père na yo donc vu nanga Willy Musheni motema ya Rita Musheni donc apesi bambote na résidence na ye donc ndé na longwa na okende kaka palais après na côté lié na kembala mondule donc merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, voilà, là on continue toujours, on a interview na biso, toujours continuer aux horaires bateau, au baye ko assister, banayama tonge, bateau baye ko assister les amis. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Botali match, donc match qui est 1-1. Donc tout ça ce qu'on a ba diaspora, on va ko assister biso, bon on peut baza banama tonge, ba ko assister biso na match à lelo par rapport à ouverture ya chaîne à biso, les Amis TV nouvelle chaîne de Papi Mokoto. Donc je commence avec Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour. Ouais, très bien. Moi c'est le directeur du cabinet du président Papi Mokoto. Maintenant actuellement je suis à Kin. Donc via créer idéologie Oyo en tout cas président Nabiso, félicitations et belé. Très bien, match qui est nul. Bon, dommage, j'ai ma réalité terrain, mais match qui est nul, donc voilà quoi. Merci, c'est gentil. Pour les Amis TV, la chaîne Abino. Rien à dire, j'étais à Baflair, la président Mokoto, les Amis TV et Kende Liboso. En passant, on salue la diaspora Nabiso, le fondateur Joe Modango, je vous salue, Eva Modango, donc voilà, Bino tous est là, Andoven. Donc, merci. Merci. Voilà, nous sommes avec Siné Poitiers. Bonjour. Bonjour maman. Ah. Très bien. Tout le monde a tout le monde a mais tout le monde a bêti ou quoi qui n'a raté bien, mon yongoté. C'est au film bien. Na tout ici poto. Na tout ici poto. Mais fallait quoi? Et continue d'été, raté, mais raté. En tout cas, sinon santé ça va. Match qui est bien. Tout se paye les loisirs. Tout ça na boyena ba ndeko malgré biso za musika toye mais oeza eloko ya camarade nanga e bandi sika donc na asir e roumela yo pe roumela po bino bolongwa trop na basitango ozalaki pa mami okomi pa papi ozongi pa chéri eza bien ozala coordonne bino nani ngamo coordonnateur e kasi roumela ti ngamo coordonnatrice futi o mabe okomi na les amis que président zo futanga mabe to matiso salaire OK. En tout cas, merci. Voilà. Voilà. La sepeli ya mingi na masalanga pe diaspora Thierry Bouda, ya dans mon KV, mais to yagi na dans Paris, Bruxelles, les amis tout. Na mon pe Jersey, il y a ngami Lulu. Pas après ami Lulu. Ba ça mi souni. Ah, on y mi souni. Merci maman. En tout cas, merci beaucoup. Christian, bonjour. Bonjour maman. Comment allez-vous? Oui, ça va, très bien. Merci. En tout cas, même si tu es vous gagnez, Christian Boussel, vous en fait, hier, tout à l'heure, il y a 2 fêtes et un mariage. Voilà pourquoi on n'était vraiment pas en forme, en fait.
Moi, souffle Kenda est déjà moi mouké. Et Yangwane Salah et moi. Vice-président. Oui, président, il y a les amis de Matongé, c'est Papi Mokoto. On a vice-président, il y a les amis de Matongé. Et je fais partie, il y a fondateur, il y a groupe Nabiso. Et parmi les initiatives, innovation, il y a Bomoni création, il y a site Nabiso, les amis, TV. Nouvelle chaîne. Oui, nouvelle chaîne Oyo. Donc, les amis, projet Zébélé. Avec le président Nabiso Mokoto, projet en tout cas Zébélé. Donc, Bozo Mono, et il a promis des choses et il est en train de réaliser petit à petit, même si c'est à pas de tortue, mais on voit les actes qui se posent et ils ont les canons en tout cas très bien. Donc c'est des choses à encourager et à soutenir surtout. Parce qu'il faut assister et être là présent. Parce que présence, il y a battu au salle que à Zalanamwa, Bopikiliki Nanzoto. Pour activer le projet Moussou Cézanne. Merci, c'est gentil. Bon, pour la salutation, salutation dans nos binomo bakolo site d'abord, en commençant par numéro 1 Nabino Papi Mokoto. Et après, tout ça, on a Vandebo, tout ça, on a ayant droit les amis de Matongé, Jersey Makamizile. Et fondateur, on a Joe Modango, rassembleur Junior Madeda. Et Bandeko Tour, Batikali na Poto na Paris, Stella, Ken Superlatif, Bandeko tout, en tout cas, Botika la Malamu, na Kibonzambe, na Journal Elo, un grand plaisir à nous. Merci beaucoup Christian, bonne soirée. Olivier Vandebo, bonsoir. Bonsoir maman, bonne qui m'est allé. Olivier, je suis Bouendeni. Donc, je pensais que au tête débit. Ouais, ils allaient marquer, on a fait tout ça à Bongo. Normalement, il faut gagner match pour gagner un match aller na terrain à Bango. Si l'objectif est qu'il le fait gagner Bango. Mais il faut organiser ma pour moi pour que moi bien on a chargé à sport, il y a mutualité. En plus, on a chargé culturel dans 4 mutualité. Il y a un ordre avant on a côté moi na côté na moi souka. Mais tout ça l'inil, ça li bien pour tout polité. Et ça, parmi les règles, il y a football, victoire et alaka, défaite et alaka, nil pèse alaka. Mais il y a tout cas bon pé. Bon, tu bêtes comme beaucoup. Prochainement tout ça là est bien. Et courage. Merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin, donc on va bancander ça là. Ouais, ma banga ya linango, bon mbote quoi. Pesi mbote na bana tout ya Matongé. Il y a El Nyon pour tout ça partout dans le monde. Tu en as en Australie, tu en as aux États-Unis, tu en as partout en Afrique, en Angola, tu en as El Kwale, tu en as Belé, donc tu peux rassembler en Abisso, Junior Madé Dabambote, les rassembleurs, tu peux simboter na président Abisso Papi Mokoto, tu peux simboter na diaspora Abisso Bazali, tout le monde est Poitiers, tout le monde est vice-président Abisso, tout le monde est Dorcas Nganga, donc basé Belé, mère doublé, tu peux simboter fondé Abisso. Le PCP ministre Eva Modango Mbote na PCP moi na bébé Olicia Chloé Bambote belé na lela effort. Concernant ma match yango moni isengaki bongo pour makambo organisation et le calme. Je me présente d'abord, je suis le secrétaire général de l'association dénommée les Amis de Matongé. Tous partout dans le monde, dans 5 continents, on a tous allés. Tous dans la diaspora venus de partout, Angola, Afrique du Sud, Amérique, Europe, Asie, biso tozape na bureau en Aki, to sepeli na initiative ya président na biso Jean-Paul Papi Kalonji Chibatso na initiative ya malamu wasali la chaîne les amis de Matongé TV, nouvelle chaîne donc ba initiative ya ebele ya malamu ezali to kosenga kaka na bandeko oyo baza éloigné na biso baya tokoyamba bango maboko polele donc trop ya kolobeza te lelo ezalaki match retour ya les amis de Matongé vs les amis de Kasavubu football ebetami toke match nul après wana tozo continuer na nzango après nzango tokokutana na couloir chez Mamadi Poto 6. Merci. Okay, merci beaucoup, c'est gentil. OK. Bonne soirée. OK, merci. Voilà.
En tout cas, tout bandait bien, donc tout ce qui s'y fait bien, mais moi, j'ai compréhension dans 4 bateaux ont raté. Donc, nous sommes arrivés à la fin, mais maman peut pas aussi à la cimaté quand on est zalaka. Maman va se plier, ça peut se subir son anzango. Donc, à tout le monde qui vous bakoi, donc, balama tongue toujours liboso. Ouais, on va continuer kaka. Et là, je dis un grand merci à Papi Mokoto, à Papi Mokoto qui est notre boss, qui est le chef de cette site, les Amis TV, une nouvelle chaîne. Donc on continue toujours. Donc tout à l'heure, nous avons des zalaka. Voilà.
Voilà, donc nous sommes avec Maître Willy. Maître Willy, il y a des maîtres vraiment qu'on a 4 matongi. Maître responsable quoi. Donc nous sommes avec Maître Willy. Papi Mokoto, mon boss c'est Papi Mokoto. Boss moi il poli, a respect, a responsable. Bonjour Maître Willy. Bonjour maman. Bonne santé. Non, ça va très bien. Willy, tout le monde match, mais Maître Willy, tu étais. Ah, malheureusement, ils ont un loisir, hein. Toi qui prends Robeta, commissaire Soufflet, Tostokoli. Donc, les amis de Matongé, Nabana Kassavubu. Donc, qui ont un match, les amis ont un loisir. Mais plaisir de retrouver au monde à Kaka. Chaîne Abissosika, nouvelle chaîne. Les amis TV. Papi Mokoto, félicitations, merci. Omoni, Oyebi, Maître Willy. Petit Nanga, mais tu es mon président. Donc, tout le respect. Tu es ami de la chaîne, nous avons un Rokita. Nous bandi boye qui ne tina suka ba initiative tout au sala to sepela nango mamuto au sala pona les amis to sepela nango donc continuer to rozala wana to cha maboko so exenge to cha maboko vraiment ba félicitations mingi na chaîne o fungoli asika vraiment et loko na ko pesa ka ngwana bon courage continuer na ba initiative ya boye ko tikate za vraiment na litonge donc ba remerciement ya trop yango pesio Papi Mokoto au vient na Maître Willy c'est bien. Merci beaucoup Maître Willy, bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. tosepeli ya mingi koyamba bino awa na oyo esika na les amis de Matongé kolandisama ndenge boyambelaki biso kuna epa na bino na mabongisi vraiment ndenge yalaki na nde tosololaki twalaki toyamba bino nsima sanza moko mepi makambo toalaki nango tozwaki biso mwata nde toalaki oblige toujours ya kobenga totindaki makomi na nzela ya mokande pasege nde abengaki bino match eleki kitoko tosepeli koyamba bino na mabele na biso ndenge mpe bino boyambaki biso moko aganye te boganye biso kuna toke totenir bino wa à l'échec mpona olakisa bino ke toza toujours les amis de Matongé capitale ya Kinshasa biso nde lokumu efandaka epa na biso esengo mingi famille nyonso tu yango oyo oyo tobongisaki mpo na bino yango oyo nde totikeli bino na maboko ya CG yebi koma kozwa disposition na bino mwa ya supu mpe ezali mwa eloko ya kokalinga ezali oyo tokopesa bino merci beaucoup. Thank you.